Botsala Info 16, Botsala Info 16, Botsala Info 16. Bonjour, bonsoir, internautes nyonso o bazuli baku ya Holanda biso. Toujours na Info 16. Na Info 16 lelo ba news ezebele, mais o interessaki biso plus ezalaki likambo ya matanga ya papa ya Mbalio Sombo. Toyebi biso tobenga mama Mbalio Sombo, mais na minute touti matanga ya mama Mbalio Sombo. Akufelaki papa na ye esalaki pasi. Moi ba jour oyo na Kinshasa, moi bato badaye trop. Papa Olangi akufi, mama Viku ya Fepako akufi, tutali lisusu papa ya Mbalio Sombo. Mais avant tout la image wana bandeko o ba Holanda biso, toujours tozo yebisa bino bo s'abonner na Info 16. Bo s'abonner pe na Info 16 nzonzingi po bozwa ba théâtre ya kitoko. Zenga luketu ya wana deja totaki ko bwaka bandeko bolanda histoire wana eza kitoko. Mais bo s'abonner toujours, bo sepela, bo mona mnandenge dadi ya sekisi batu, pako sekisi batu, Blaise a sepelisi pe batu kuna. Mais avant tout la image na opesa na mbote et pas frère Richard Madeka, Zoen Kiambi mon ami, Noé Pacheco, Patrick Valencio depuis les États-Unis, Blaise Nkondani, ya Willy Sionga, Pire Vie Yakati, na pesio mbote, mais tout la nana nous image ya matanga ya papa ya Mbalio Sombo. Tout à l'heure ba comédien ba yaki ambiance nyonso erenaki place wana total. Mais nazo ko insister bo s'abonner na Info 16. Pour bon mona ba vitesse Info 16 ezo la bino vraiment na yebi ke bozala toujours ya ko sepela pe bo bana ko sepela chaque jour. Allez, Aaron Lubamba yo mtokangi makambo yale. Tolika.
À Bamania Bandaka, diplôme de 3 ans, 4 ans s'il vous plaît. Service rendu à la nation. Fonctionnaire de l'État de l'État affecté à Bico. Fonctionnaire de l'État affecté à Kemena. Agent de la présidence de la République à Guadeloupe comme jardinier. Agent au ministère de l'Agriculture affecté à Mekaou. Agent à la Banque centrale du Congo affecté à la direction technique de l'hôtel de monnaie en qualité de jardinier. Engagé en 1990, mise en retraite à 2005. Décédé à Kinshasa le dimanche le 8 2017 s'il vous plaît. Merci. Toleki mbala moko na Lombangu. Toleki mbala moko pona ba I'm
na joué belé on a même la papa jour bakabeli biso safu
azwi nyonso papa alingaka safu. Jour mosusu bapesi biso bapantalon 3 pantalon elobi yazwa mibale nga nazwa moko mpona papa. Yango nazotuna bino awa papa yeyo ake na ye akobanda ozwa ebele mpona nani aya koyebisa ngango. Merci beaucoup. S'il vous plaît, Tolanga Papa. Bandeko Boboto, témoignage nanga ezali boye. Ngai mutu nazao sana papa Eliu Chubema Jean Robert. Baengage nga na ye na mokolo moko. Ye azwa retraite nga na tikala. Conseil azao pesa nga boye. Alobi mwana ngai. Ata tozosala esika moko nga na yo. Ngana za muninga no te nazali tata eboti yo. Azali tata moko azako pesa ka conseil. Ti lelo somo nazali en vie grâce na papa Eliu Chubema Jean Robert. Merci mbi na subisi wana. Kimoko ya suka tikali pona témoignage na habité. Soki muta suka zali ata mwana mwasi. Ayebaki papa na biso. Alors, vous pouvez témoigner sur votre maman mingi. Tout ça dans le témoignage moqué à papa. Parce que yo yo bien vanda qui naïe. Yo me voulons voir les autres montrer le témoignage moqué, s'il vous plaît. Merci. Donc nous sommes la police d'Anzambi. Oya sanksi somelo awa. Soki epi tumiswa zate. Mutaiba yi papa na ngabo leganga zate. Wow. Mana obini papa chéri. Papa na ngai te camarade na ngai. Na remercier de la bamina nyo surtout. Surtout ya musala na biso comédie. Ndeko batondi bune semeza ba pona ngai merci. Merci vraiment. Olingo ezalaka. Merci na ba grande sœur nyo surtout. On a moni belé. Pour nazalaka respect mingi na bayaya baleki. Nazalaka na problème a mutu te. On a moni belé o balandi na belé. Merci pour la bino. Na remercier les sous. Baninga na ngai nyonso ya barumbu. Po papa komaki kote nzambe apambolaki ngai na pesa ye nalukela ye esika na ye. Oyo atiki yango lelo yango balobi vanité de vanité. Esika na ye alelaki kaka ngoma mosusu osombelanga lupango. Nzambe oyo tosambelaka yokaki kolela na ngai. Apambola ye ngai nasombela ye papa na ngai esika me atiki yango po toyebake nyonso na mokili etikalaka kaka. Akumisi papa na ngai kwa akolisa biso na mbongo te. Pauvreté à niveau mosusu baninga barungu bayeki. Nakanisi komona ina documentaire na ngai na olakisa esika toolala. Tobotami 13 ngaza mwana liboso 10 bakufi. Totikali kaka 3. Kanga naleki na nga fule na isengi tozala misato. Baza misato te. Pona kote ya comédie naza na baleki ebele yango so baleki na ngai. Kote ya bayaya naza na bayaya ebele naza nga moko te. Papa na nga akeni lelo na bana okende mamatanga mosusu nde baninga bakufela yi bapapa na bana omona ngo lokola je lelo ezwi ngai pasi na motema mete osa boni nzambe akokisi ya ye mokano. Nayebi ke bana oloba na nga mokumbi eza ebele obunda nango
na obunda na olemba te. Merci na nyonso tout bayaki, merci surtout na équipe na nga na kumisaka DSMP coach Otis alaninga tikinga tena ba joueur na nga ya dering ba petit soso ba nani na moni en tout cas esemeza ya ngai. Donc papa zaki papa bina papa ya solo bolingo. Merci na nyonso bandeko na nga ya fait club baninga na nga ba fait bele awa bandeko na nga mususu ya équipe nyonso tout oyo bazalaka na bangambo wana tosololaka baleka bola biso te mais bolingo ezalaka toujours. Merci na ebele ya bato boye elekeli ngai mamoko nayebi nde na ogere bino te mais nzambe apambola bino vraiment. Merci na tikai esengo moko na kobosanaka bino jamais po papa na nga ke na honneur. Nzambe apambola bino na kubisi bino nyonso namoni bandeko na nga ebele baivana kumba badaniel kumba ozepele moyen atanga te ozepele. En tout cas merci, merci, je vous aime tous, merci. Et sans oublier la joie Kabilo, la joie Kabilo, sponsor de la biso. Alors fédéro pour l'industriel, pour moi maman pour mon apiaye, alanga ipo nazaraka bien abattu. Merci na suki wana, merci. Tulanda wana matanga ya papa ya Mbalio Sombo. Matanga wana elekaki pe bien. Artiste et comédien ebele bayaki bomoni bango ebele pena bayaki ko compatir na Mbalio Sombo. Yango tolobi ba jour oyo na Kinshasa mwa ba matanga eza trop. Eza vraiment trop, mais tozwa occasion chaque fois ya kolakisa rabino matanga nyonso. Matanga ya fait parco tokolakisa bino yango, tokolakisa bino pe matanga ya papa Olangi. Malgré moi nous ebima ekuna entre ba fidèle na ye na l'état na biso, pour l'état na biso senga kiba ki nekokunda toujours corps wana na nécropole. Mais ba fidèle ne balinga toujours bakunda corps ya papa Olangi na kati ya église. Comme bato ya IDPS baboyelaka bango déjà likamba okundaka bato na ba parcelle, yango gouverneur na biso Yandre Kimbuta aloba non, to utiliser toujours nécropole. Bakunda ye na permanence, bakunda ye na nécropole, akolamuka te akufi déjà. Bon, pour na kosukisa to pesi mbote toujours na Maman Nelly Mwinga, avocat ya solo na kati ya Matadi, Maître Roger Mombosweswe, famille Mwinga Mobimba, famille Ikoka, bandeko nyonso o baza na Poto, o baza na Londres, o baza na France, na Belgique, to pesi bino mbote tokutani mbalo ekoya. Ciao. Botala Info says, Botala Info says, Botala Info says.